Hey everyone, I would like to invite you to the City of God's annual conference with the theme being Your Kingdom Come, Your Will Be Done from Matthew 6:10. And this year's conference will be hosted by Pastor Flavien Kazadi. One of the guest speakers will be Prophet Moses and the other one being Pastor Maximilian. And it is starting October 17th to October 21st. From Wednesday, October to the Saturday, it will be at 6 p.m. and on Sunday, it will be at 10 a.m. Welcome your friends, come, bring everyone, and let's praise the Lord. Thank you. Hi everyone, my name is Sister Sarah and I'm personally inviting you guys to our annual conference. It's going to be Your Kingdom Come, Your Will Be Done. I hope to see everybody here in Jesus' name. Thank you so much. Bye-bye. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Kanda, Taba, Ikote, Sensi. Nganda Taba. Fene. Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe Ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LB, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Eh ben, on est makambo, bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou, aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, a mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Congo Promo. Voilà, très cher internaute, tu as dit mikolo, tu as l'effort de l'abino. Babiloko moro oyo baba samsu basala raté, yango to baki lelo, il faut to kota to lukaka ne to zala kana raisi kangi, to kendaki aussi na stade
Tata Raphaël et puis ouais plutôt la réalité il y a stade il y a match il y a football congolais totali moi muke mandeko ya vita sportif tozi ba supporters aussi il y a renaissance et tozi aussi match to l'axibino comment bandeko bazo solo là et puis ndenge nini ba GB ta na 4 stade Tata Raphaël na bi ba na pote bele bozawana bo froda na stade awa Borotala comment maman Zalaga ne ba massa ba laisser rappeler moi et le muke et pas la mbila pour que kota stade Borotala comment mbongo epesa melaka pe ne mbongo ekotaka na ba stade na biso et Borotala ne bana mai ba olela po ba ketala match na stade na bi ke bandeko ozali banda mboka botala yango bolema yango mais ya mbala oyo eza avec Congo Promo TV nde Borotala en exclusivité parce que ma bouffée de la Congo Promo TV pour ça là avec Raisi Kangi avec le boss américain Yemei Rafungundu total Sabino comment match et les Ghana RDC Borotala la réalité vraiment oyo eza ya makasi par rapport à un match ya football congolais na biki ba ndekolo ba John Lubila ba LG Belé ba otala ba comprendre que nzela obiso peto le kan to fraude na ba stade ba popo digbo na kati ya Canada bozo tala bozo comprendre vena biso l'empereur Jimmy di lantoto yuta mwa na kalamu donc vena nga yolo ayebi ninga ndeko kine ba stade na ninga ndeko frauder et ba vena biso lokola ba le préfet Claude Ndomba le gars nord azota la biso la kati ya Londres wana ba Dominique Kele 100% musaka ta vraiment na Londres bah qui c'était mon le petit papa na Riben yende andoko ta moi stade penza te pas d'ailleurs petit muki donc voilà et aussi ndeko na biso lokola Jean Mulumba n'était sur de Bruxelles ya yebi marambo ninge zalaka et bambote belo aussi na believe muka fondation to sunga ba venu orphelin maman chérie alota la biso depuis Londres na papa na biso Michel bambote belé quoi et na yebi que en réalité oyo bozo comprendre ngoka ningi zalaka bambote belé aussi na bili vumuka fondation to pesi bambote belé ndika to pesaki et aussi to pesi na pank de moi amunka a cancel veuve parfait tunga na tunga et maman Méline moté mais tous pour la mbetol maman Likilemba et José Baï la JB service agence assis agence pas comme les autres total là élément oyo te proposer pour Nabino et to comprendre la réalité il y a football congolais c'est parti Resikangi si nous sommes à connexion. Aya fibo elembo
et puis code MM14. Ngai kaka papa ngai. Papa bozo beti batu mabaku Bana yetu. Papa, nini ngoza kuyima boy? Kasela pombaka ngawe. Yoko mumune yoko yo zibe service Ah on a zibe service. Tout le monde a la servi. Écoute ngai. Ngai kunzi. Yebisa kunzi. Lou. Puisque zibe service na janvier, tozana kati Angola. Brazzaville balai. Omoni kuzanga kuibe jali we mubimbo neo. Na Brazzaville. Toza pelisusu wana ZB service. Bato ebele bazokufa pona ba agence. Voilà. Agence ya si na Europe mobimba. Bato bofani na France. Bozo kokende na Rennes. Bouti Lausanne. Boke na Rennes. Botie biloko na bino bozalaka na Paris. Rennes. Biloko wana nyonso toza kuya. Non papa. Aza mundele te. Congolais lokola ngai na ye. ZB service. Papa. Baleka kape sérieux boy. Merci. Kosanga mwandam. Merci. ZB service. Agence pas comme les autres. Igela coiffe ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Icoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales. Pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire. Au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence Salon Hugues la coiffe Icoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Congo promo défaté. Bolandaka Congo promo pour ezolo ma vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Graphique de check. Championnat, on est au Bali championnat bien té, quand tu nous as bien té, bah jouer bah bien té, toute équipe est bien té. Bon, équipe Ndezana, faut bazana na Boyokani. Boyokani ceux qui exalté na équipe, tout marcher bien té. Avec Aluka abenga ba na ye o ayebi ki babandaka na bango masolo. Kwa jamais to rokendaka biso te to lebisa bambongo na biso. Obebisa mbongo na okyo futi billet, oye ozo résultat bien, ya malamu to ozo résultat ya mabe. Entraîneur asa bon entraîneur, de un juste obebisa entraîneur. Azala na classement na ezalaka bien ayeba kocoache bien akomplikaka classement te joueur oyo ayebi kabetaka déjà beta chai kolinga teke oyo abeta na tomona ye te ocha ye aya kokomplikele biso match baproblème ya bajoueur toya besoin efeka sisa problème ya bajoueur tomona bajoueur te oyo tozoyakana na stade bajoueur mosusu oyo mpe tozoyoka eza bajoueur mosusu Renaissance eza ya mukunda te. Renaissance eza ya bec te. Renaissance eza ya ba supporter. Renaissance so tangi bien na nini na biso nde tokoma jamais sans vous. Donc ceux qui supporter te équipe aniza te. Kwa biso ba supporter tokolonga totikeli équipe avec apoko supporter ngote. On prend Renaissance eza ya ba supporter biso tosenga avec assoudé équipe eza la
makasi ya makasi ete cohésion ezala boyokani ezala makasi po tala nde badésordre esalamaki na match ya drago bien te bato babukani bapolisier naoki se policier moko akufaki nga mpe nazali na match moto ya sécurité akufa mpo na nini badésordre kaka eza na équipe so toye tozozwa baresultat ya malamu te yango tosenga na ye afandisa vraiment comité na ye toza na besoin ya barumbu bazonga toza na besoin ya kimbateke bato basimbi recherche ya match bango wana recherche ya match eza te mpo nazali na besoin oloba vraiment yango wana nini oyo kopesa ibenge asala yango na match retour asala yango na match aller te oyo omona eke esimbaki te mpo muna moto azaka na bavine mono aza ndenge amonela match nini okopropose mpo na match retour bon eloko na loba lanu avant na loba Vita Club eza club ya monene eza équipe ya mboko mobimba RDC mobimba Kinshasa mobimba surtout Matonge Molokai mobimba donc ibenge a vrai coach le premier ezali bon moi ba erreur to sala ki na première la match aller to beta na kati Egypte poto lukato bongisa ngo donc na match retour Tout n'a besoin de gagner 14 en qualification. Le Ibenge a contrôlé Cameroun, vérifié pour gagner, pour l'équipe n'a vu son au sein de la public, les 24 délais, la tête de Mati, pour qualification à la Kinshasa. On a gagné le Bayangouana. Pour tout ce qui a pu faire à l'équipe n'a vu son vers noir, zone de la capitale. Ok. Ouais, merci pour la question. Bon, on a attaqué sportif. Kopola to kosala match nil pour nanga ils ont crafté. Ils ont kaka nakolo baki nga na ebe équipe nanga très bien bon. Et année passée na ebe ki équipe ezalaki nakolo baki tobeta championnat bien te. Année oyo to bandi to zana équipe moko boto bandi sika. Et koki kozala grave pour nanga te na yebi ki kosimba nango match équipe ezana no ba joueur ba uti epa bipai na bipai donc ba nouveau joueur bazana quatre équipe bon na yebi ki kosimba ba match ezana no ebele to kobeta na biso na yebi ki kosimba mais ba mimi otoyo ka c'est comme si na kati wana eza bato ba contre équipe pour la maison bato musu ba le équipe gagner est-ce eza ya solo ya bato ba combattre équipe ka ba gagner bango mo ya solo. Personnellement pour nanga na croya kana babiloko wana te mutu akoki koloba na munoko me mutu bato ba betaka na terrain za ba joueur donc soki oza na équipe a bien équipe eza na cohésion wana nde okoki ko prouver que équipe bazokanga ngo peut-être ndenge baloba kana mais personnellement pour nanga na croya kana biloko wana te donc ezaka ito préparer équipe ezala na forme ezala bien cohésion kota na équipe ba joueur ba yebana ki oyo akobeta bodong ça ira ekosimba nango. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Donc votre réaction par rapport à un match à l'objet de les gars. Il y a idée et mon équipe bêta bêta qui peut bêta la tour. Et ça va défense c'est bon, on a pas plan à voir l'équipe bêta qui n'a pas plan de la qualification quoi. Tu vas pas tout ça moment. Mais et tu me regardes tu dis c'est de pays on va pas les bêta. La scène à la voiture pas dans la morale ou pas dans la bêta qu'on a né la bêta. Dans la morale on a des parce que nous sommes de l'équipe donc la scène à la banque pas de la bêta va voir basa mara mo na ko se pesa pe baninga o ba la bêta la banda kuna ba o ba la retour au moment on est qualification ça pour la raison que mon a bien la qualification ça n'a pas olonga do na sina na coach na kiso amotiver ba jeune na ndenge amotiver ba ngwa za toujours na motivation ata moi il est moi li qualifié ko pesa coach de staff technique ça que passa les lango ko peut-être passa les na match aller peut-être na match retour passa les lango moi li qualifié ngo mon équipe bede on a on a sina na coach ya ga do aba kisama ba ko danga ki do mo ba ma biso na l'autre mois de alu kana ina ko ga zango de parce que tout le monde est pour toi la biso na kima ya tout le temps la prestation na prestation na tala ni pour les kaki do ata une finale na boto kuna finale to la mo meturo pena ata le nécessaire ala championnat de continue ya bakati de passer type de atumula bamolinza ko bazana mo ko la photo de belle la banda do li so ba ko de télévision so ba ka ne sur la caméra la so do la belle mi so
Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...